Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo. Bandeko balandi ya Congo Tek Tek TV na pesi bino mbote ngai wa bino cœur sensible na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa penza mbote euti na cœur sensible alingi babone na ekoleka kutu ata yemoko na bosanite kopesa mon boss sibu mutombo mbote bele papa bisika ozali zwa mbote euti na cœur sensible oza penza boss moko extraordinaire papa umela simba nzete yondo leki bawana kuna balandi ya Congo Tek Tek TV cœur sensible aye lisusu liboso ya télévision tangu nyonso bomonaka cœur sensible bino moko boyebi tangu cœur sensible aye c'est que communauté na ye esali likamoko songolo soit bêtise lelo cœur sensible aye liboso ya télévision na ye pona lisolo ya mama moko songolo bozala pena na patience boyebi cœur sensible atiaka mai na monoko te kombo bokoyoka na bino mais pour le moment yoyeba kaka na ye kobeta lisolo ya mama awutaki kin tanga wuti Kinshasa na mabela bakoko akomelaki na France tangu mama oyo akomi na France epa ya bana na ye tangu avandi séjour ya mama ezokende na kosila ifale azonga balandi ya Congo Tek Tek TV sango ya pasi pe ya mawa eyaki kokoma na libota wana mubali ya mama oyo ayaki penza kotika biso tika ete bipa ya akutami molimo na ye efanda na kimia mama oyo penza oyo azangaki mobali na mboka ya Afrique na posa likutu ya kozonga esilaki ye famille oyo bana oyo ba décider balobi mama kozonga te tala papa asi akufi soki ozongi kuna okobanda kosanuye zala kaka awa mama pe ayokeli bana atikali kaka en Europe tango atikali kuna bana basali ba démarche pa mama akei na ye na Angleterre mama oyo pe azali mama moko aza courageuse banda na Kinshasa azalaki mama moko ya koluka ya koteka propre awa likambu ba mama oyo batiaka penza manzaka ba mama oyo batiaka penza basilo ozomona ye penza ke propre moko na mokili na ezala te mais âge ya mama oyo azali na âge ya 62 ans 62 ans o ifalo tala vraiment ezopesa harmonité soki alobi mbula na ete otali kaka lolenge mama azali na propre o azanango na kitoko o azanango 62 ans na yewana ça n'a rien à voir mama oyo akomi na Angleterre akomi kosala musala ndenge mutu nyonso sala mukaka na tongo azokende na ye musala mama oyo azosala musala na ye esengeli wana penza mama oyo ya 62 ans totiena à part nini eyaki kokoma balandi ya Congo Tek Tek TV tata oyo ya 64 ans ye avandaki pe na Belgique posé na mwasi na bana na ye ndenge kaka boyebi batata ya Belgique tangu bafandaka bamimonaka ete Belgique eza lola vraiment na pesi bango longonya papa oyo azalaki na libota na ye afandaki penza malamu mais papa oyo ayaki kozwa likanisi a voyageaka akendaka Angleterre Zurich na Bruxelles
Papa oyo akomi kosala ba voyage mwa mukie, mais eyaki penza kokoma tangu amoni elengi ya mboka ya Angleterre. Papa oyo a décidé avant de la kuna atiki mama awana bana. Papa oyo kokoma komaki na Angleterre aye kokutana na mama oyo ya 62 ans. Papa azalaki na 64 ans. Bafandi na bango pe malamu. Papa moko penza bien. Likambo ya mutu na tango ezali fokolo ba penza ndenge ezaleli. Papa moko malamu. Vraiment na tango yo zuye likambo na ebite. Bafandi pe na mama oyo pam 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 kitoko penza. Tolo bango donc bafandi ki makangu pam 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 ba yeko sala 13 ans. Na ki makangu na bango. Ndenge pe kaka ezalaka papa oyo asalaki vie na Belgique, balandi ya Congo Check Check TV, bolanda penza lisolo oyo malamu. Papa oyo ndenga afandaki na Belgique, na ndenge akomi na Angleterre, donc 30 ans azonga na mabela bakoko te oyo balobi RDC eloko makasi. Tangu papa oyo afandi na Angleterre na mwasi oyo ya 62 ans, amoni pe ke ete ake na mabela bakoko. Mwasi pe ya 62 ans ayaki koboya ta permettre. Basali pe ndenge ezalaka pan basombi billet. Papa oyo ya 64 ans a voyagé ake na mabela bakoko. Nazonga nanu mwasi mamuke balandi ya Congo Check Check TV. Papa oyo ya 64 ans azalaki na débat bord. Foboye babobo sanate mwasi na ye oya Belgique baboya nakate. Mwasi oya Belgique na mutu na ye ayebaki ete papa ndenge azali na Angleterre akenda po asala musala. Donc ndenge abandaki kosala akei weekend azali na Belgique. Njoka papa oyo ya 64 ans mwasi na ye oya Belgique ayebi penza ke aza papa moko malamu. Okoki kutu kozala kutu na intention moko ya mabete omona penze pa ya papa oyo. Vraiment na bo motoboye na elobeli na makanisi na ye. Donc ba papa penza ozo mona penza ke responsable. Njoka papa oyo na banzonzingi na ye alembate na ajaza nango akoma na débat bord na mama na biso oyo ya 62 ans azalaki veuve. Mwasi na ye ya Belgique ayeba kite. Mais ndeko mama oyo ya 62 ans en Angleterre ayeba ki ete mobali oyo azolinga azana mwasi na Bruxelles na bana. Yango balandi ya Congo Check Check TV. Boyo kaya minene siko na kiti na Kinshasa. Tata oyo tangu a voyagé ake na Kinshasa balandi ya Congo Check Check TV. Asali makamunyo so tout bien. Kuna na Kinshasa balandi ya Congo Check Check TV. Akendaki lisusu kozwa mwasi mususu ya misatu. Papa oya lembate. Na yebite aji ya boye. Azo luka nini vraiment ezalaki pasi mingi. Tango aza kuna na mabela bakoko. Asali pe connaissance na ndeko mwasi ya mususu kuna. Papa pe séjour na ye esili aye kozonga na mboka ya Angleterre. Wana mwasi ya Belgique ayebi ete papa azalaka na Angleterre. Nzoka ye asa komani na débat bord. Mwasi oya Belgique ayebi kaka papa azalaka na musala na Angleterre. Mais sikoyo nini eyaki kokoma balandi ya Congo Check Check TV kozonga ya papa na Angleterre wana séjour mesili azongi. Mais lolenge oyo papa azalelaki ekomi penza lolenge moko ya malamu te liboso ya mwasi na ye. Harmonie moko songolo elongwaki mwasi akomi komona ye compliqué. Papa oyo bolimbisa nazola kisabino mwa muke. Papa oyo azalaki omona telefone yangoyo. Tangu azalaki penza na banzonzingi mususu te, azalaki kaka na mama na biso oyo ya 62 ans, akotika telefone place wana akipate ake kolala na ye.
tangu wana azalaki nanu a voyager te. Mais tangu ye awuti Afrique balandi ya Congo Check Check TV, portable e bongami e komi bébé ya 2 mois. Papa oyebi pa inyoso akokende na portable ne na lipeka, na liboko, akota douche, akota toilette, akende kolala, asala boye. Bandeko mwasi oyo pe ya 62 ans ndenge kaka nalobaki na bino, azali mwasi oyo azali ete âge na ye epusani 62 ans, mais kotala ye penza boye azobatela nzoto ne malamu, mwasi pe kitoko, vraiment ezopesa harmonie te, azape mutu ya kotimba. Aye kotimba lobi, namoni telefone ya papa, akomi nango mayele. Na kala penza azalaki boye te. Ndenge kaka nzamba alalaka na ete, un jour papa oyo akendaki kolala pongi, atiki telefone na salon, mwasi oyo makangu oyo ya Kinshasa abengi, tangu abengi, ndeko mama oyo aeko yamba. Tangu aeko yamba, tangu mama oyo ya Kinshasa abengi, ndeko mama oyo ya Angleterre ayambi, directement mama oyo ya Kinshasa alobi, allo chérie. Mama na biso oyo ya 62 ans alobi, chérie ya mama na ope ya tufi na yo. Mbala moko, mwasi oyo ya Kinshasa bi, ozo finanga ndengo na pula ninga na bengi mobali na ngai. Mama oyo ayeko répondre alobi, bino basa Kinshasa bosila na soni. Mobali oyo ozo benga. Azana mwasi na ye, na Belgique, na bana. Ngai nazali 2e femme na Angleterre. Ebongo yo, mutoza na Kinshasa kuna kosa elonini. Balandi ya Congo Check Check TV, nazonga nanu mwasi mamukie, papa oyo, tangu abongisi makambu na ye ya voyage, papa oyo boyeba ete, tangu ye autaki Belgique, balandi ya Congo Check Check TV, mama oyo abandai kosala banketi na ye malembe. Ba papa bokanisaka te ke ba mama baza bazoba, tangu mama afandi boye, yo zo sala bisala sala moko boye, yo kanisi makambu oyo zo sala mama zoyeba te, bomikosaka. Biso ba mama tozala kama yelebele. Mama oyo asa moni bililingi na kati ya telefone ya tata oyo, amoni ba peli ya ebele. Mama oyo azui courage ayeko tuna mubali na ye, oyo aza na âge ya 64 ans, eza pasi mingi ngai kutu donc jusqu'à maintenant na comprendre te, na yebite lokola pengana na komi na âge wana te, soki na âge wana soif yaka mingi, nga penza cœur sensible na yebite, po nanu penza na atteindre âge wana te. Papa oyo ayeko loba maintenant aza mwasi na ngai te, to salaki na ye connaissance kuna na Kinshasa, ye mwasi oyo atekanga na pharmacie, yango ngai na komi fournisseur na ye, nazo lukile biloko, nazo tinda kuna po ye atekaka, po na moni ete mwasi oyo ayebi penza mumbongo, ayebi penza koteka. Wana maloba ya papa, tangu mama oyo atuni balimero oyo ebenge bele ya mwasi oyo. Tangu alobi ndenge wana balandi ya Congo Check Check TV, ezalaki penza 100% mensonge. Nzoka azali mwasi na ye. Na kati ya portable ya tata oyo, na extrait de compte, biloko ebele na kombo kaka ya mwana mwasi wana. Donc papa oyo ate kozwa nzonzingi mususu na Kinshasa kuna, akomise mutu ya pharmacie, nzoka na réalité aza mwasi na ye. Balandi ya Congo Check Check TV, esuki kaka wana te balingami bandeko na ngai bayaya banoko oyo botalaka cœur sensible. Mukala mwisi na benga ndenge wana po cœur sensible pona kotia mai na munoko na sepelaka penza te. Soki ozotia mingi mai na munoko keba mino ya komo jaune, surtout mai ya café. Bandumba oyo bafandi kuna na Kinshasa, lilala moke polisa malala nyonso. Ndeko ya mwasi oyo asengi demande na papa oyo ya 64 ans ke ndenge zaboye na komi na soif, tindelanga image moko na sepela. Tata oyo pe soki koloka, soki nini
En tout cas, nazo comprendre te pe nazo komate. Tata oyo a fongoli chemise, a panzi bo libosa portable, bomoni kaka nzoto ya mutabandi jako kende kota ba 70 ans ndenge koma. Donc ozo mona ba poil komi nango ya pembe, libele ndambe bandi ko kita bo ya tata wana ya 64 ans, atandango bo na kati ya telefone, akamati atindango na ndeko mwasi oyo na Kinshasa. Ndeko mwasi oyo pe tala kaka soki olingi mutu bakoma pe ko frate pe batu ya poto. Donc ye na tango aza kuna Kinshasa atakuta moni mutu ya 90 ans akosepela kaka. Ndeko pe ya mwasi akamati alongoli soutien mabele tout atandi na télévision. Oh là là. Atandi na télévision atindeli tata oyo. Donc nazo comprendre te. Totiki na makambu ya tata oyo na mama oyo. Na lobi Congo vraiment tozo kende wapi. Oko kende pa ba député. Soki ba député na ebité. Ba mitakala. Oko kende pa ba ministre. Mutu penzo bazo ben anzambe na bomwe. Boyebi na temps. Ya deuxième république. Tangu penza bazo benga mutu ministre ou bien député. Ezalaki black te a. Boka nsate biso mandai ko mona te. Na tango za na 5 ans, 8 ans, 10 ans, okoyeba pe okozape na image moko quelque part. To bandai ko mona penza bazaki ba responsable. Tangu penza ba bengi ministre ozo mona penza ke na esengo kutu noko na yo papa leki no o alandi na sima ko mata ministre. Me ya mbala oyo ko mona penza bon na doze nan. Po makambo bo epesa nga méchant balandi bolimbi sa po mungongo emata kaka. Po makambo bo isa insupportable. Oko mona penza ministre afai na bureau azo simba azo sala soki nini oyo ba bengi ministre mboka. Ba journaliste ba chronique fuat mitakala. Nako bongisa sujet moko pona ba chronique fuati. Oyi ba chronique fuati wana o bazana kini wana bazotika ba mitakala na bango okotela pe mitakala ngo eza na banduta. Bandute kata okanza nzete oyo bandai ko ezaka ba sende. Na yebite Congo tozo kende wapi. Na zongi sikoyo na lisolo na ngai. Mama oyo ayeko mona ba message, ayeko mona poitrine ya tata mukolo oyo ya 62 ans, ba mitakala donc ekompena ba koko mibimba. Pona âge wana zali, est-ce que na benga ye elenge ou bien nini? Bon soki yaza elenge biso solo za banani. Balandi ya Congo Check TV. Donc cœur sensible ngonga moko penza asila kamaele na kena bandeko ba mama situ ezana ba mama mususu na tangu penza batie mbidika ya mbondo place wana mama mususu penza akomelela mubali na ye mbondo ezala kabizaleli moko mabe boyebi mibali mususu na poto awa akendaka musala azonga ke pa ina una 16 heures par exemple. Donc yo moni abimi na tongo 16 heures azana ndako, tongo 16 heures azana ndako, na sina mona lisolo oyo na mona pe mutandenge wana tongo abimi musala 16 heures azana ndako, nzoka na katikati wana ya tongo ti 16 heures abongisa air moko boye akenda ke pa ya mwasa mibale kuna esa bota bana mibale. Me mama oyo kolo mobali soki abandi ko melambondo ezala na fete ezala na bamatanga ezala na bis alobi mubali na ye jamais asala kama kambwana te ngai mubali na ngai donc azaka kaya ngai moko. Cœur sensible. Eza pasi pe mawa. Bolanda ko seka ya cœur sensible te fo boye ba caractère mutu tangu muta seki boye ko seka musu ezaka ya mawa ko seka musu ezaka ya esengo.
to leki wana batu ya mbondo ekezala penza sujet na bino mobimba. Mama oyo ya 62 ans camarade na ye ayaka na ndaku ayaka kotala ye. Camarade na ye wana aye na mwana na ye azalaki penza elenge mwasi kitoko ba ye na kati ya ndaku wana. Nzoka papa oyo ya coupe lemba ya 64 ans papa oyo azo lemba te boye ba bien mwasi ya Belgique aboya ete ya Angleterre baza na eti sikoyo na Kinshasa kuna eza kaka mama oyo atindaki mabele puelele te aza na Anne aza na Madeleine aza na Lili aza na Chantal aza penza na basi ya ebele ye penza poto pokaka papa wana sa kufana ye mbe na pesi ye bazala ba camarade na otanga komba papa ngote papa ngona uta ekolongole linsala moko na moko azaki na base ebele soki 12 femmes soki azaki na bomoy balingaki bazala pe ba camarade ndeko mama oyo tangu bafai na papa lokola melaka bambondo mwasi wana azongi séjour na bango esili azongi na mwana na ye bino moko boyebi bana poto bazalaka pena na secret mingi te soki mwana poto na kata ndako akomi na secret moko epa ya mama na ye foko yeba ete mwana wana akomi na mentalité ya bana ya Afrique akomi na bizali moko bizarre mais normalement ndenga na yebeli bana ya poto bazaka pena na secret te puisque baza batu mwindu mais baza demi mindele mwana wana epa ya kendaki na mama na ye ekoloba bi ah mama papa o tangu tokendaki kuna papa Koviza ayaki komwa na cheka ke papa Koviza o ayaki kozwa limero na ngai abenga kanga atungisaka nga o to bima na ye toke na hotel songolo ndengu tezana alinga somela ngai telefone o ya iPhone papa o ya mukolo ya 64 ans bapa ya bayena ndaku linga mwana ya camarade ya mwasi na yo vraiment papa on a comprendre yote mais et pourtant mwasi no ya Belgique amona ko tata moko malamu ndonko meme sans tache mwasi oyo pe ya 62 ans amona ko penza donki tata moko penza utambula kaboye nzoka so longanu na raikala siko balandi ya Congo Check TV tangu mwana oyo a raconter histoire nyos pa mama na ye mama wana esali ye bien te ayoki mabe po ndako akendaka bakoma lokola bandeko ayebisi mwasi oyo ya 62 ke ah ndenge nini papa Koviza akoyi kosala makambo ya boye po na ye penza na mwana alingi lisusu mwana oyo ngai tokoma penza lokola famille mama oyo mobali ya tata oyo ya 64 Koviza oyo mama oyo abi non ngana ndimi likambo te papa oyo abi embadi ngana yi makambo wana te na linga mwana wana te lobaki abosani or ke ezalaki ya solo bomoni epa ememi mama oyo ya komela mbondo tangu ayekomona sandruma oyo ya basi ya Kinshasa wana po ye moko mutatali na portable tala ba limero ebelebele tala ba fiche de paye tala ba mitakala kuna kati nde ayaki kolongola esprit nyonso ya mbondo abandai komela ye mobali chance kutu tangu azwaki mbondo ango atiaki pembeni tangu kaka linga sala boye ya minene kwei amelaki susu te mama mbelo vimba libumu pamba ya ngwana balandi ya Congo Check TV mama oyo abeleli mbelela ngai cœur sensible na bayina nga penza kokende koshite papa oyo ya mukolo oyo alemba te na yebi te mato chaye na classe nini yango mama oyo ya mukolo bon alimbisa eza kaka munoko mutezo kende ndenge wana pona ko préciser mama oyo ya 62 ans alobaki penza kombo ne akopesa alobi ete ye afai na Angleterre asala kana ye tangu pe yo moni ye okondima te ke azana 62 ans yango azana posa ya kobala nzoto na ye ezo sala nanu makila na nzoto ezo tambula partout azana posa ya kobala mobali ata azana 63 ans 65 ans tilikolo mais azala mobali oyo aza malamu po ba continuer
vina bango tiki no nzambe akolinga bakabwa na katikati na se na tango oyo communiqué boyoki yango ba papa oyo bazake bakufela mwasi papa oyo eza ete libala ebebaki kaka boye ozoluka mwasi yeyo papa na yebisa yo commentaire te soki likambo o ondimi yango te mukolo komona foto ya mwasi oyo zwa penza numéro na Congo check benga cœur sensible lobelanga kena sa muta lokuta okomona foto ya mwasi oyo ya 62 ans ami bongisaka nzoto na ye azape mwasi kitoko ya mwana ba papa oyo yaza na 62 ans à partir ya 63 ti likolo vraiment na kosepela oyo azoluka mwasi a contacter Congo check pona tina ya kokuta na mama oyo vraiment na suki na ngai wana na pesi Clarisse Mbotebele Clarisse mwana alonga banzala na peso Mbotebele ma chérie na yogaki otuna ngai mingi pa ya MKD vraiment zwa ba coordonnées na ngai Clarisse mwana alonga nzala cœur sensible na yeyo vraiment longonya ebele na pesi Rachel la belle Mbotebele ma chérie zwa mbote uti na cœur sensible na yebi ete yo solaka bien vraiment balandino ya Congo check cœur sensible asuki na awa tokokutana na numéro mususu oyo ezolanda ya danse kutu mais balandi ya Congo check TV eza penza na batu oyo bazalaka penza mitema malamu neti mama oyo afai na Angleterre ya 62 ans alobi totika nanu kombo ya ye mobali mais kokanisa te totiki pour les bons ndenge baloba sala ngele sala penza ngele et puis na kebisio tika kotungisa mama Lili na France tika e tranquille mama wana yede mutatindi yo ozala na mwasi na Bruxelles ozala na mama oyo na Angleterre okende koluka mukala mwisi musu na Kinshasa tika mama Lili tranquille yo kokanisa te ke ndenge to bombi kombo na yo lisolo oyo esuki awa tokolongolo linsala moko na kombo na yo na kombo ya mwasi no aza na Bruxelles na bana na yo tout tokotanda bino na internet po biso tozobanga te kotanda bino na internet po neti mama oyo ya 62 ans aza mineur te tango ya pesi biso lisolo to vérifier eza ndenge wana otandami na internet yo muto Mbote na mo boss Sibu Mutombo mukolo check oya boy vraiment non na mona na nga ba boss mais Mutombo akano boss ya pembe boss wa solo la kitokos boss wa sa ke miraye banana net on ba boss ba mingi te OK azolinga mo mene moko boy aye banana kata net ba boss na nga wumela cœur sensible wumela vraiment pour ça là nga plaisir na ba mission na bino zoka un plus na kata ba mission na bino bo continuer boy ezo mona na kezali site nzambe o ba boy boss Mutombo en tout cas ba sala mukinkudi na bango si buyo te ba boy ba ondi manani ina yese na Congo check mama ya Simon Mutombo